Yes, hallelujah. Amen. Yamindra to koti mamalika. Nzambe asala kakalamu. Nzambe kama so saketi boyo kanini. Apona nani. Tam Israel kunga ki Moses asute. Bale kakisoki komene tam. Bazalaka kana basambika te. Neta pe ko te mingi. Zapa poni sam abi pesi sam. Haya ni kupanda kora. Toujours dimanche à la tête de la location. Et jusqu'au moment où ça va faire que le na zamba. Pour que tant baleni. Amos mon na poni. Ende ko ngora baton na ko Moïse on a poni ko ngora baton na ko place to combler le problème. Les autres dali partout le monde parmi des prophéties. Premier pays à prophétiser après soko la guerre va pour la TikTok. Pourquoi les papas nous sont pas professeurs comme ça. Et ça la mine par tout le monde. Toujours par professeur mais toujours mais est-ce que puis sommes pas coller et donc on te poser question exactement nous on est pas fatigué mais d'ailleurs nous ça là on a un monde biso pe ko ja pas biso pe ko ja pas biso pe ko ja pas ça qui ah biso nai asa la prophète là vraiment nous devons faire chaque jour. Sauf que le prophète n'a yo, n'a pas ça dans mon. Mais quand il va le dire, il y a des places pays et contre les élèves. Quand ça fait d'un passé de caca, d'un passé ça modèle, il serait appelé yo. Ici pour contre les élèves. Nous avons les grands prophètes de l'Europe et Bobo. On a pas pour ça, Jérémie presque au dernier chapitre. Maintenant, 8, 27, 10 à 11. Só para você que só capaz de ter o lugar que nível coisa de saia. Nzaba sala bado. Ou é de igreja. Nzaba sala bado porque nzaba vem para problema. Não problema. A peça acabado vai bem bado wana nini? Bado de atubamona. Por razão bem o atubamona. Boni sabe fazer uma coisa bamona já vai fugir para que isso povo ele mas tá bamona para aqui profeta vai gerar uma azala exato já problemas maintenant las coisas já passou por isso de saber bagulhos que eu profetizei pode levar pode para para tudo só exato mas já vou fazer isso nzambo le ça abden nzambo plan ça pour ya nzambe correct et tout nzambe service ensemble nouvelle alliance et c'est grippe aloba plan aye mais plan ça et plan ni tout ça vous avez ça par tout ça vous avez quelque chose mais nzambe peut abandonner la plan d'accord. Sauf qu'il est devenu mis à faire la église. Mais maintenant, le juge est plein d'échecs. Il peut continuer à faire ce continuer qui note auquel il faut fou quand même. Oui, ça va peut-être Israël maintenant. Ah ouais, n'est-ce pas sur la bataille, il peut tout ça à Guinée. Aujourd'hui, Ézéchiel 29. Ézéchiel 29, le verset 6. Boye batu nyonso ya Egypte bakoyeba ete ngai nazali Yawe. Egypte lisalisi opesaki baisraeli te ezalaka lokuta
okanenda mwanzete ya pete. Egypte lisali si opese ba Israelite ezali ya lokuta okanenda ya pete. Soki moto asimbi yo po akokotelema obukanaka epe ozokisaka iye na lipeka bongo osisaka iye makasi. Egypte lisali si opesa ki atwezalaki ya mabi. Egypte na pesa ki bino pouvoir, na pesa ki bino nyonso, mais bosala ki boda modeli boso batu. Bosala ki boda modeli boso ya bandeko na bino mindele. Place de kambo ezali. Nganga so makambo afaku katanga chapitre sina zwa ko la vision ko matanga singaje. Place na circulaire noir. Na pesa ko mayele bede. Kasi bandoko la kipa. Nataka mwana kineko na leko modiri mayele ya rasma makambo za kile kuna première génération. Mais nataka ko modiri mayele ya rasma ya rumonda ba génération nyosho mundu mundu bilwa koso mais toujours faluka mabiso. Nowe kuna mundu so kimeloso mwana ya koso mundu ya keseka apale mabiso. Eza una Jacob wote ndio bien. Papa alingine mwana liboso. Teka kukozera nyana su. Kukozera biso kena su. Biso kwa teka. To respecta nzamba pesa ki biso. Mena nzamba tako tala kinyo swana. Aye komodir mayela chasu. Na tamu la yi. To vivre ba malicho. Nyonso de kena biso ko prophétie za la kite poto za ki sous colère ya nzamba. Yangona ngai nkolo yawo na lubi na kotindilo bangunia oyo bakosilisa bato pe banyama ya mboka na yo. Tangu oyo kotosa Egypte na kotindilo bangunia pa bantu ko bisakyo. Banyama yo ko bunga pasambu ko kamoni parapo kamu ko sa banyama neza la kana ndeleko. C'est pas ça ba chasser ba chasser. Mende de bunga na komita nia nzambe. Mabele na yo ekukoma lokola esobe zelo boye bato nyonso bakoyeba ete ngai nazali yawe. Mabele na ezali na production ekukoma neke sobe ekauka. Eloko kona bele mwa yebo befisango exacte wote yo Egypte zamre za kana. Négligent tout ça depuis première génération. Pouvoir de ce qui n'a pas na biso mais to za ko pesa makambo na mitema mabe yango pe to so sala tibe. Yango pesa na biso respect na ba konsensambe ezali respect na ba konsensambe toujours to kanama na race na tulingi critique et race na pe to sala utilité ngala sale na mundele tango mona kinga tango mona mundele deni. Mais bien qu'il y avait des comparatifs, il y a un peu mini. Après, ce que les gens ont dit, on a habitué beaucoup de ça. La comparatif, ni les autres gars ont dit. Toujours, mon est, ce que mon est, il faut pas tout. Je connais ça comprendre. Que mon poisson comme bazama. À son père, c'est un peu coloba. Bah, tout le monde va dire, bah, on va vous savoir, mon est la bouille. Les bichons à tout. Nasi kote na baelele bakoko na biso nature tozalo ya mabe to belisa ke moto kunga na obeza ba longola ki prophétie et longola ki mais nini ba konfa fana biso na ta pays nani to to iba kite le bambu kwa sababu étranger nani to kite ke ba anani ba anani msanja est-ce que ça tu vas à kanda ni akolone na alpamba te yo mokonzi monene Egypte olobaki ebale Nil ezali ngai moto asala yango wana na kopesa yo na ebale na yo etumbu. Olobi ba frère ezali biso olobi ba mayo sa kutula biso kutobino pe na poto mwa esa la katra bino exactly ndengo sukulu samai no pe na kopesa mo na kopanza Egypte na kokomisa yango esobe etonda na mabanga. Alléluia. Amen. Bona ni place de to kopira mele. Paro nzambo. Na kopanza ba Egypte zali yo. Bona tamna nzambo soko meza kambo kwa boku.
sans que mboka yake apele ezalaka mboka moko yonde azolobela kopanza Egypte po bokopesa na kanga na kofana Egypte na kokomisa yango esobe etonda na mabanga kobanda na ville ya Migdol na epai ya likolo ti na ville ya Aswan epe ti na ndelo ya Kushe epai na se eloko moko te ekotambola kuna ezala moto to nyama eloko moko te komarche na kote na fili ezala nyama ezala moto po bapesa mais biso baina bakobolo so batambula to comprendre est-ce que biso tokokote so kotambola na pere amuka paso makambo kulanda bino kozoka amusu paso kote bapasela bele bakere kisi makambo babayi no, zambe kita nyambe pasable abantu bapeso basokotola bamoko kasi ozo kumapemo ebaye bango exactly bitu koni pasakutala mitema pasa kutala mboka zo beba so chapite dole sana pasakutala mitema pasa badala pasa ingeria bango kuna muma oyo pase azasu na doko tele ka musunte kwete pays kiza eza kusima mana banguna mais kolanda na bapasteur mosusu le matin nazoteya eza kotika makolo po makambo baete ondire eloko moko te ekotambola kuna ezala moto to nyama ekotikala pamba mbula tuku minei na kokomisa Egypte esobe moko ya somo bavile na yango ekopanzana na ndenge moko nano esalama te makambo wana ekuumela mbula tuku minei pe na kupanza ba Egyptien makambo wale kumela 40 par exemple combien des années pour makambo utaki na premier 4 qui faut to comme 4e génération surtout dans les gazoba tout comme les 40 ans il faut 40 ans surtout dans les premières générations qui les 400 ans et dans 4 siècles to comme ya wona bla ko presque 4 siècles ozo ya wona 4 siècles koki après Zamba Baluki azota Afrique Zamba Baluki atale de 1921 akitaki na kiwa zungu na mboka le petit bateau bagisa le tout là mais parce que 1921 tout là ni ça nous dit arrivé de Jésus parce que on y a kitaki na mboka ni ça Zamba sana ndio sasa chapitre précédent chapitre précédent Acha baba bazan kote passe kote mate payer que so commencer il te faisait passer payer so kufa bazo banini ko salema kasi mite déjà passer d'accord so qui va servir nous a kote ma passer on sabe payer mais même on sabe pas ko simba ora ora motema yonano ezo jeter ya mo place au côté de la tanga chapitre Ézéchiel 29 il a soukouna place de outil 4 siècles comme le 4e siècle na koshong après 4 siècles au moins de l'eau 4e siècle à zongi 1900 maintenant koshong à zongi 1923 non azawa qu'est-ce que tu connais ça pour tout le monde puis on a pas ça et tout le monde nous avons ça kolo ya walobi boye sima ya mambula wana na kosangisa ba Egyptien esika moko pe na kolongola bango na bikolo oyo bapanzalaki na tango wale kokoka 4 siècle na kozonga lisusu na kosangisa ba Egyptien yango ayi akokisaka parole ayi maintenant kati ya mboka mitano mwesa so profete 4 lino ya wenzama kokona mboka mitano akupona moko akufama profete moko mondele awa alobi RDC bapolisi za mboka mitano mboka hii ezali 16 18 verset 18 mokolo wana na mboka Egypte bavili mitano ekobanda koloba munoko ba Yuda pe bato na yango bakokata seleka ete bakotosa Yawe yango ya nyonso
kombo ya moko na yango ekozala ville ya moi. Alléluia. Amen. Aba kuone kisasa vile ya moi. Mais prophète ne. Nzamba zale plani ni nzamba pesa. 5e président yende na kobanda kosa kobanda ne kwa kusala ayeko fungula. Mais kobanda pesa somo na kotosa esengile azala dirigera kwa apesa ipla soka lokanya pesa kwa apesa plan ya nzambe bibi kozoyoka boye sa Felix nzambe pe apesa plan na ye nzambe apesa plan na ye bino kozoyoka bolo bela ye même drapeau a changé et ça a tous les plans et les exemples s'appliquent soka kozo compter les prophètes des actes prophètes des alliés sur amen soka kozo prophète ezali azosolola na nzambe RDC plan nyonso akala anide ya wakale soka o Félix kozwa azwi pouvoir nyonso akala esengeli abwaka meme drapeau même drapeau a changé nyonso esengeli changer mais danana koloba et chapitre mongo eza ale chapitre verset 12 ba prophète ba tsenzinga balobela ka mwe lokongo et ba ko tsengo joke le plan nzambe sesa lini nanda ko nego problème nzambe sale mutolo sobre yende koyo eza na ngote ngala sekisi betel ora sekisi mudele sekisi non dans la prophétie nzambe lobeka mutu nyonso mais accomplissement c'est ça. Accomplissement et bien trouble na et bien ka trouble. C'est le Jésus. Kaka bongo bazo zele baebi la bote. Et Jean Baptiste kaka bongo bazo zele baebi la bote. J'ai ça sur la pelle même muto bozo lo gresi ko bombe na ka. J'ai ça sur ko bozo be ko kadi pona ngai. Tant le siècle ko pesa bazo. Mais da plan nini azonani apesikana na. Nani apesipla nani. Soki tokoyoka te prophète pa lobele baba RDC ko o mukonzo kolonga pe toujours passe ba mukonzo ko kete pe passe aux années mais dans nini esalemi ta pasa ko comprendre te tout na penani problème dina biso zanini azotaka ngo bibeko azo faire comprendre bango après bana c'est vrai to contre hawa nani kutoka hasa napenda ndio nikambreka na ndio maana sio kachamba sana endesi kwa sababu nzamba sana baba mtazamo plan nini kapesi kwa kesho kwa nzambe plan nini kapesi kwa ah takia ni c'est regardez la jour Bible lobi Esaïe combien 19 Esaïe nani yoso kwa Ezekiel ndana nyosho wala anda Bible place to kodra na ehe e place pe to kungira ufala sana kabisa tukakina respecte nego force sana continue de do sobre esa capacidad de nueva o vas a cargar si no para interés necesito que en las cosas es solo force sana continue de lo sobre esa capacidad de nueva para pasar a si no me mundele mo tema último dia que presidente da France azo lo vem logo por universidade est-ce que eu vou para a crise de noir o mais azobanga kubelisa mais alobide kutini nazaka pande kubelisa moto pena ko bibiri nyosho mais akusala ukudule mais biso kakuni mayale wana ezalaki ya biso mais kozanga kotosi 4 siècles joki na chapitre wala na chapitre Ézéchiel 29 verset 6 boye bato ya nyonso ya Egypte bakoyeba ete ngai nazali Yawe. Egypte lisalisi opesaki baisraelite ezalaki lokuta. Esa lisalisi tozokopesa mileto salisi ezalaki lokuta osalaki bien te nango nzambe apesa po tosalisa bango mais topesaki lisalisi ya motema bien te place nzambe asikaki biso.
okokane na mwa nzete ya petepete soki moto asimbi yo po akoka kotelema obukanaka mpe ozokisa ye na lipeka kotelemisa moto te poza incapable nyonso nzambe asala tozalaki incapable obukanaka mpe ozokisaka ye na lipeka bongo osilisaka ye makasi nyonso yango wana ngai kolo yawo nalobi boye nakotindela yo bangunia oyo bakosilisa bato mpe banyama ya mboka na yo mabele na yo ekokoma lokola esobe ya zelo boye bato nyonso bakoyeba ete ngai nazali yawe pamba te yo mokonzi monene ya Egypte olobaki ebale Nil ezali ya ngai ngai moto nasala yango wana nakopesa yo na ebale na yo etumbu nakopanza Egypte nakokomisa yango esobe etonda na mabanga komanda na ville ya Migdol na epai na likolo ti na ville ya Swan epe eti na ndelo ya Kush na epai ya Se eloko moko te ekotambola kuna ezala moto to nyama eloko moko te kotambola ekomarche na Afrique yango mpo biso baafrikain eloko moko te komarche na oyo tosala biso moko ekotikala pamba mbula tuku minei nakokomisa Egypte esobe moko ya somo bavile na yango ekopanzana na ndenge moko nano esalama te division tozo division sud-est division libé division baya ko division yango nakopanza bavile na bango nyonso makambo wana ekoumela mbula tuku minei 40 banda premier jepile doit payer 4 siècles zamba sali mpe nakopanza baegyptien na kati ya bikolo bapaya nkolo yawo lobi boye nsima bambula wana nakosangisa baegyptien esika moko mpe nakolongola bango na bikolo oyo bapanzanaki panza. Haleluya. Amen. Nakozonga sabote esili. Continue best. Nakozonga sabote apeka tsambo. Nakobongola makambo na bango. Haleluya, merci. Oyo merci. Merci. Pe nakosala ete bazonga na Egypte. Haleluya. Na epai ya Se mboka bango bauta. Merci. Kuna bakosala mboka moko ya pamba. Amen. Oyo ezanga lokumu. Amen. Ekozala na se ya bamboka nyonso. Amen. Nakokitisa yango po eleka ata mboka moko te. Amen. Nakokomisa bato na yango moke po ete ekoko komatela mboka mosusu te. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Est-ce que tu as un chapitre de mais dans le salé, boye, ni le salé. Par contre, la mission au monde, on s'appelle 4 missions années. Ni et au salé. Donc, il y a les années 19, verset 19, verset 1. Maloba mpona Egypte tala yawe amati na likolo ya mapata mpe azali koya mbangu na Egypte banzambe ya bikeko ya Egypte ezali kolenga liboso na ye mpe baegyptien balembi nzoto yawe alobi nakosala ete baegyptien bakangama bango na bango babuna ndeko na ndeko moninga na moninga ville na ville mpe mboka na mboka baegyptien bakotambola mitu mpe mayele ekosila bango na mboka na bango bongo bokokende kotuna banzambe na bango ya bikeko banganga kisi bato batunaka milimo ya kufa mpe oyo basalaka bikilakila nakopesa Egypte na maboko ya bakonzi ya matata mokonzi ya mokulu mpe akonyokola bango. Bendele o baba sana. Kolo yawe nguya nyonso moto alobi boye. Amen. Mais bonjour na bumbwa. Kana na ndeko yo. Dobe ndele tusimo. Ono de bisho de tukina kufa. Uzana. Sijama na mama. Ona kozana koto. Singo. Thank you.
Alléluia. Amen. Vous allez écouter les positions au bout d'ici. Nous avons besoin de dire depuis 2017, depuis 1921 à Yaki, mais à ces jeunes à Christ qui manquent, et puis c'est que les cadres qui manquent. À quelqu'un qui est au CG na Russia. Mais 2017 à Zonga qui sous na mutu. Na ndako mutu ndega sala kila Moïse, ndega sala kila David, ndega sala kila Abraham. Moïse nzamba sala kila ila kata ndako na yeye atukaika kitu. Yango baswaki mabanga ya Kristo kila kata ndako ya Moïse. Yango pesa ya Kristo. Zamba lera kwa kutoka sika somo ndenga sala kila Moïse ndenga sala kila Abraham ndenge kwa na azana muntu sokusia pesa mara por Dios metro comprendre Dios metro koyeba itendenge o gouvernement sempre preserva mais plan ni nzamba plan nzamba apesi chaque fois makonza bantu furaka bango. Quando eles aí quiserem Deus, continua. Isaïe, estou comigo na verset 6. Verset 6. Maye bale nili kukauka, banzela oyo maye elekaka ekopola, ba maye nyonso Egypte ekokita ti tango ekosila. Matiti oyo ebotaka na bapembeni na yango ekokufa ndenge moko na oyo ezali na esika Nil esangana na ebale Méditerranée. Pe bilanga nyonso oyo ezalaki kobota malamu na bapembeni na ebale kokauka, mopepe ekomema yango. Ata eloko moko te ekotikala. Babomi mbisi nyonso bakolelela pe bakosuka. Ezala ba oyo babwakaka ndobo na ba oyo basalaka minyama na Nil. Bato oyo babongisaka basinga ya bilamba epe ba oyo basalaka bilamba na basinga yango bakomi mitema likolo. Abato oyo batongaka bilamba na ba oyo basalaka misala mususu pona kozwa lifuta bakomi komitungisa. Ezala bato ya minene to bato ya musala. Abato minene oyo bavandi na mboka Swan, ba oyo bapesaka toli na mokonzi munene ya Egypte bazali bolole penza. Alléluia. Pesa makonzi romatini bakosala babolele bato mingi. Yango ni sentir lo surprise la ba bakosala babolele. Como já o cara falou, quando eu ligar o senhor vai querer quando o senhor vai quis, quando vai quis moer, vai vir para o lisanga na ye ya bato mayele etondi na bazoba. Aleluia. Amen. Quando a gente passa dele que a coisa, o não quer isso, o cara aí na zona sente uma promessa, esse muito bom para pegar o salário. Est-ce que mon Dieu jamba poni? Et pour les jamba poni, mon Dieu doit battre la classe. Bah, nous sommes jamba sala mire ba. Jamba poni, battre. Bon, bah, il y a beaucoup de choses qu'on dit, les gens maudits. La on vient que pas quoi baisse ma cause de jamba zomba. Mais jamba kari mon konji. Dans le rapport que mon konji, dans le comme pas comme sauf que les gens qui ont comme mon konji, bishop moi et d'autres choses passées. Sauf que les mots que sont Bango tulas nyos masuk na masuk. Ngate ndena. Sola nasa kono. Verset 11. Bato minene oyo bavandi na mboka Swan, ba oyo bapesaka toli na mokonzi munene ya Egypte, bazali babolole penza. Lisanga na ye ya bato ya mayele etondi na bazoba. Ndenge nini bakokoloba na ye? Ngani azali moto bayele? Nazali mwana ya bakonzi kala. Mokonzi munene ya Egypte. Bato na yo ya mayele bazali wapi? Kozana, yuji tozo mwana pa mukoro kwa heba na yango pa sentir soke na ba sentir ko mwana muntu ejeni papa pale asagira kwa mwana muntu ejeni kwa taki sana koto. Ndenge nini okono make papa na ye asala nana. Es cosa siri mukasa. Kasi netosi. Mokonzi munene Egypte, bato na yo ya mayele bazali wapi?
bayebisa yo mokano yawe ya nguya nyonso azungu na Egypte. Haleluya. Amen. Omoni bago ya Egypte baza ko sukisa bango na Egypte ezala alobi ko pesa plan za mtambo ko biyo baza singa na ngai me ko pesa ka plan nzamba lobi nini bona pays ko so pesa me ko pesa pays bago nzamba lobi ko plan ya pays soki baza ka lobi tuna ka bango plan za bezara Batu benene oyo bavandi na mboka Swane pe mambise oyo bapesa toli na mokonzi munene ya Egypte bakomi babolule bakomi kokanisa pamba ezali bango batambusi ya mboka batu bazali kobungisa Egypte nzela ulale bangonda bazanzinga president bazokungisa RDC ko bafando na bandera baza na bandera nyonso malama kakokuna so pamoja ulaba bagomi okubafanda kama me eloko malamu bazola mukonja mboka amena yoka mukonja mboka chembo temo boyi ko deborde di banda pe bato ko bakozukana baomba kukanda nzambe weka nzambe tango makambo eso komela yote sukoro nzambe sisalini akasiri pole loko cha motema na bantu basanzinga eske bantu la RDC ko bakoza kusa eske bantu tena serikali eske za siri bangu kwa pesa konse na RDC ko bima muntu oyo futa kate o pesa ko monika ko bima pe aye supeli ka pe ene kutu o kutu utila bantu oyo kutu entourage mukonzi ebenisa na mboka ondora bona mebiko so planya nzambe ya RDC nini yawa tinde bango kizunguzungu ya solo bazali kobungisa Egypte nzela na makambo oyo bazali kosala. Haleluya. Amen. Bazobungisa RDC na makambo oyo bazosala. Bakomi ndenge molangu masanga asanzaka pe akendeke lokola akweya na kati ya Egypte mobimba ezala batu nene to batu pamba ezala batu ya mbongo to batu bakelela moto moko te akoki lususu kosala eloko moko ya malonga. Amen. Pole entourage ezaya. Amen. Ngai kwa jina kushaje sente mapro. Nani sima kujela tako ataka na Amerika. Me baza bazoko no. Eske na kumati. Soka sana kabela ni apore nini ba kroso na pasa apore kabata. Tala kwa sababu nyonso wa profeti nyonso na nguya. Zamba peke matakate mahero na koto kuna ndugu. Me soka nzamba boya na pori ya boya. Kosa keso. Mokolo wana na mboka Egypte bavili mitano ekubana kuloba munoko ya Bayuda Atangu na ayo kuka. Boka kuna kati na Egypte. Kuna 4-5 ekopi nzamba zote. Meta playa nzamba kuna kepisi nani azaro pesi. Kweza meme madrapo wana meme nyosho akalestengeli echange. Ndenge zapelewa meme maratoka sana kaka. Nzambe za kale tunatoka kota pana mzaliwa kwa sana pakanda namu watu wa nouvelle alliance ozo ndamu za tennis soki kozo konda mutamu kaka kia goma makamusha sana mele ki sana mele na yeye si mango ino mtoko bozo bote na sengi nzambe alikonda Maintenant, nous jouons à monnaie, à ce cas, c'est ça pour le ya mal. Les gens sont beaux. Les gens sont alors, les gens, là, on s'est arrêté par là. On a dit, allez, après, nous sommes allés dans le monde. Pour ceux qui. Ok, bah, on tient le 7e monde de la nation.
Mungo bakobengele bakosa mungoka akubanda kolobela bino kasi bakodi bakopanda kobengele kozala libanga bantu balobetaka Romains 9, verset 33. bokeba kusala kwende kadre bino zamsese mu ekomama boye boyoka na tie na mboka Siona moto moko ye akozala lokola libanga ya muselu oyo komanda kokwesa bato kasi moto nyonso oyo atie motema epa na ye akoyoka soni ata moke te. mutu nyonso okompane oyoka soni komiko oyo koyoka yeka soki mboka eyokeli mboka tulala soki mboka pe eyokeli te moye ebika ye pasila cheli nyongo playa nzambe RDC alokini kaisha lo grapo boko na YouTube ko tuna krisa ita video ko so akaba information de l'esprit bo e maka pensus bo partage ko e memerale una colonna bo che le passo di propria persona na mondo bo ba uno so ba omoni telefone za drapo ya onde za papis couleur étoile et un pouvoir et un prophète. Ça vous a fait du prophète moko manger, ça prophète le gars couleur étoile moko couleur bleue et ça dit paix. Ils ont dit paix, couleur jaune les années richesse. Couleur rouge manquille et sopali. Vert les années délicat. Yako plan za papis yango plan za drapeau na alinya usuke plan za drapeau ya wapisi na nani yes le bon ya peso de na papis il fallait pas on avec ça dans place basi mete ko manya nzamba ye problème ko pesa soki ko dosite ko problème ko toi soki ko dosa ko compare ko sali ko toi mais la carte Israël pour être sauvé quand Israël pour être sauvé moi na moi c'est à ça moi c'est mon condition là on va sentir alors que les moi na moi c'est la carte dans protocole et ça qui va conseiller mais moi na moi si malade aux alentours la carte des élections aux alentours mais la carte Israël sous serviteur kaka zoya bisarwa que vision aujourd'hui na carte ya prison kuna ezaka mundu opesa yo professeur opesa badros parce que opara mais na prison kuna mundu okangaki mundu akakosolo makambo akosa sokora vision ko est-ce que ça te montre beaucoup de choses quand on a une présentation à lobby directement besoin d'ailleurs à faire ce que sont pas de gérer nani gouvernement pour ni parce que ça ne se gérer pas on va faire la réponse mais réponse est bien pour quelque chose allez nous peut gérer par comme le premier ministre quand il a dit quand il a exemple pour pesa mayele économie et il na Joseph parti mayele économie et il na Joseph chaque temps il y a un prophète majeur chaque temps le prophète majeur azalaka chaque génération bayaka na tana go aye asala solution esili a promettre bila simaza ko mais wana kwa yako kwa na suite na yeye wana kwa msoko za plus puissant au fait que ça moins ça donc amen ça passe sur dino d'abord na makambo de kasika na kwa chapitre 1 verset 26 totala na kuna Yesu amen bandeko botala nana bino bato oyo nzambe abengi bozali banani na kati na bino ba oyo bamona na ka bato mayele bazali mingi te bato minene bazali mingi te bato lokumu bazali mingi te
kasi nzambe aponi oyo bamonanaka bazoba mpo ayokisa bato mayele soni, aponi oyo bato balobaka ete bazangi makasi mpo ayokisa bilombe soni, oyo bazangi lokumu, oyo bato batiolaka mpe bamonaka bato papamba. Nzambe aponi bango mpo alakisa bato minene ete bazangi tina. Boye moto ata moko te akokobeta tolo liboso ya Nzambe. Amen. Kandi vile kweli kambo mtu mnene te zabira mtu mbongo tu kusura na baadhi ya pamba. Nikazi Nzambe kuyoka kusali kamuza pia. Mimi kama sio pesa na baadhi minene. Aboi. Gaza awa. Sami basa bile aka sala tuna kana. Mimi ninabona na ye kote wakoko na gona mtu abesi ajeti mwana kwa okora na kolipen na zalagi kote na mtu mama kufatika ndafu kwa mama kufira ningaliweza kudemfira pe mena kama na bwana leo kukamo sana bwana biloko ni sako yako ndio sasa ndio kwa basali oyo. Kaya kwa sababu yeza mkutano ulana kuna mbiloko. Kama ulana kuna mbiloko komi abwa kisinga famili. Oina beiranga de kutama na tile no famili. Nasa ule mbiloko pesa kwa mbiloko mkute. Tamu na ina ashina kura ile pangrasa na libre. Anda kwa sababu ulana. Ini dama boleh itu kontra di kampung itu ya. Jadi ni besar, jangan saya di makasih program. Memang kalau mengapa forma kita sekali itu aja boleh bayar. Ini kan semua program. Mubah semua. Beda kita Nzambe ndio sasa katika batang. Mas não carece por dirigir bem ou muitas vezes eu penso eu assim quando muitas vezes mas ele da tarde eu penso ele hoje com o projeto sem isso ele se usa já pensa casa está na ele na mtu ali já não para kutaka já kuona nini bino una chance kwa makampuni baza posa mwabeo kama mtu leo kwa chance gracias kwa telefoni wa telefoni pesa nenda kusali usapatia kwa na posa kwa kidamo ate ko donc la comme la ba arbolete c'est comme on va kwa tu surprise presque pile 8000 pile 7000 kwa mwana makati ni badeni Alikuwa na please nipate mbilo kwa so tuni mama on nani hawa kuangalia kuhusu kwa kisa kudala makaburi Komora ni sala kisimba ya shuko lingine kupita bila baki bila